eza valeur makasi koza na fali na bandali. Ah papa, eza problème sérieux. Succès c'est un sacrifice pour avoir succès. Eza na ba sacrifice il faut faire. Nazala na seleo kolega fali. Nde nafanda na seleo nafanda na fali bongo te. Et tu featuring avec Héritier Watana Miel de son WhatsApp pas capable accepter. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake et yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga Ta santé, c'est ta vie. alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te Ye komona ngiama na ndenga vitesse. Chéri bolingo na yo ebimisi maya miso nanga etiki nga ba trace na motema dadi mafungu Ngana yo toboyana te ata bafiti bakoti bolingo ya ngana yo Ye komona Joe David. on dira où c'est pas bateau namona elongo namona ya des musiciens mona Yoga malembe. mwana yaki mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondisio nyonso mpo na kopema na elengi nyonso yango oyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie loko nyonso yo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune na Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui Willy sa na yebi na mona na orchestre molingi na loba place na mona te omona nga na les abeilles jamais omona nga papa mbora misara te yo za héritier te omona nga na les abeilles Liyondo makoto basanta da mogoto batavansi tamboko pia Pisa Betisa Kotisa Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a
bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Merci à vous, fidèles internautes. Et à Fimbo, un grand merci parce que vous pouvez ma confiance, vous pouvez ma confiance. Nous avons un commentaire, Nabino. Merci à Joe Lili, à Talent Cher et Annonce. Merci à Jérémy Massoudi, papa Najaden Massoudi, ainsi que sa fille aimée aussi, Jemima Massoudi depuis Paris. Et pourquoi pas, un grand merci aussi à notre grand frère Kadet Kassala. Et pourquoi pas, JP Bati qui Koko Bawarion. Vérité Seye Bana. Un grand merci aussi à Eveline Boleb depuis la Belgique. Un grand merci à Batoutou Bolingara Peggy Titan, le Parallelo. Félicitations aussi Nasser Nabiso, la bomba, oh vraiment à Salepson Zembo Kitoko Papa Aboupia. Un grand merci aussi à Roméo pour tout l'artiste incontestable. My Baby Abiga, vraiment bien accueilli. Naba amoureux tout et bonne musique et surtout APA Award 2021-2021. Je suis chez Miel de Sang. Babi na boyoka makelo ba makele le petit titan le Parallelo. Nabaki ke par rapport à comment on peut ça en France 24, il faut na sala ka ba 200 par rapport à l'actualité. Miel de Sang est en train de préparer quoi bientôt? Il sera en Afrique du Sud. Mais là, surpris, bah tu peux mon avis Paralingomba le bela mama miel, mais to kutine ye awa, yem tazo ko encadrer ba musicien. Na ebi sabino ke bana poto bana le monde entier. Maramweza wa Paralingomba lobi ke ayende ko bimisaka ba vérité. On va le demander pourquoi et pas Miel de Sang. Tora eli solo moro boye. Tangu ba Cédric Mbungu banani ba Cédric Mbungu ba te belé ba musicien belé ba préféré ki pakabo azonga. Mais dû à comportement ya Paralingomba, Marambo et Salemaki ba boyaki ke Paralingomba, il peut plus rester. Na évité Paralingomba, il va faire son entrée. A au salle entrée na parce que bobi que France 24 za ma polele za ma vérité. Tozo de la Paralingomba na sur caméraman na biso soir wiko ko mexata mwani na mona boyo moni ndenge nini ba musicien na absence ya Miel de Sang mais bazo ça la répétition parce que calamité bazo za la Afrique du Sud. Nous entendons seulement l'entrée de Charlie Paralingomba ya lingo na bi ko pesa plaisir na Papa Poto Gilles Mwakadi Rei babi charge à Schengen. Et pourquoi pas aussi un grand merci Nabana Banal tout Patrick Abinda toujours Nado déjà Paralingomba va faire son entrée dans le plateau à Peggy dans le Parallelo chez Miel de Sang. Toujours bête à ma solo parce que
nayebi ke bana poto tout mikolo boolanda Petit Titan France 24 par rapport à l'actualité déjà Pakalingomba et Yalingo babi responsable parce qu'il y a des responsables Kalami te bana Jobour nayebi ke bozo mona Pakalingomba zo ya wana ya dega bonjour Pakalingomba. Bonjour. Yoda masana ngande konanga parler avant babulo oyo ya journalisme Peggy. Bonjour pena bandeko tout ya fimbu na mo patron des patrons Ken Mpiana. Bambote pe place ozali bambote na bino tout. Bambote excellence. Bonjour na papa chef. Chef suprême. Bambote na place ozali. Bambote na antidote na batutu balinga la bonne musique à Congo. Bambote na bino. Pakalingomba, ozo continuer toujours kaka na monde ya musique. Tomonaki tango kendaki na bandeko o sala bango mouvement na yo. Mais tozo mona kaka ozo tika lisolo ngoteka ya musique oza kaka. Mais ti yo yebinga itio koma na journalisme nga zaega na monde ndul. Non, changer le monde pour nous commerçant. Dans le Ghana, il y a poto na kima na poto. Non, la musique. Il faut dans la musique, il va s'allonger bon. Si on a longwa, on a servir un colo. Là, comme on a un prédicateur, pêcheur d'hommes. Na musalo ya mokeli. Yo kasi na osuka, puis na osuka kuna. Tu comprends? Miziki na kozwa tu na miziki na kobonga na miziki na kolia na miziki makambo na nga tu na miziki na okendo wapi après président de la République c'est la musique ba leader ya mboka ya forme et tout ba sa genou arrêté mais ba yaka koya ko se réfugier na ndule po ndule nde makambo siko lingina kende wapi Pakalingomba tomona ki tango sala masolo mais ndie masolo ngo ezwaki longue vite omoni détermination ya likambo nzambe e bandeli biso toko bando sala toza na projet tokoba nango mais nzambe alobaka eza expérience po bakola c'est Dieu place esuki étape nango esuki la vie continue to continuer na makambo mosusu toko se stopper te ke po eloko aboutir te o stopper o tiki non yo ba ko suka pe na nzela parce que batwana ka bazonga kaka place bokutaki eza forme yo kolingolo bela j'ai bénéficié on a ko bénéficier na makambo to salaki et apporter ngai o pe ko apporter na bo moto o naza on aura toujours ba charge aussi sous charge pas bien stratégie eza makambo na ngai musique eza makambo na ngai on comprend et pas miel de son eza makambo ya l'OTAN tango bato bazo rejeter nga ya pesinga chance ka pakazala zwa chance oyo kumbela nazo sala boulot Pakalingomba yana lisolo mo elekanaki quand on mona ba mission zala na bango kenena bon temps bazongaki et comment qui peut tourner yo mais c'est comme si yo bakangela ki yo porte yango sala choix miel de son neto yo ka ki salon ba internet ma soki bazo ozo yo ka motote c'est kaza motote il faut yo kaka na ba vrai na ba faux c'est que moto azo zala moto soki bazo yo ka yo te ke ba soupçon ba nini ba soi-disant ezo ya te c'est oza motote et ça n'a bien dengo zo ba oyokaki c'est que na matoi na ngate ya batu boko oza pe place on bo fanda 4 boyaki oui même maman ya leader aboyaki kutu yo lisusu oui est-ce que maman ya leader na makama muziki aosani kuna est-ce que ba ebi sûr que maman ya leader wana kota makama muziki ya mwana eza na ba maman misusu nde bakota mais neti na orchestre wana na uta mama ya muziki wana aucun jour na mona ye aya okota na makambo ya musala aucun jour lelo regretta te ke orata mo eloko mo bona place ota parce que o koto chaka makambo ebele neti eloko oh ndenge so bénéficiaire te moni ke ba journaliste boaka na makamba misu bayaka o bala na la team ko balele ki tout ko botama ko bala ko bota ko bala na la team de solo parce que ba honte ba chao mais siko yo solo banano kutu ke na bénéficiaire le côté mais ba concert ba confrère non musu ba lobi o bala ça veut dire nga ba j'ai des pièges ba zigzag ça ekota raté na bénéficiaire on a koki ko bénéficier
na latim na bwanya na nga na matelango pe escalier. Vous avez na moi reconnaissance moi pas héritier. Qui au sur le bio tangata moi. Ebele. Au tangata moi. Te ebele. Ebele. Ebele leke ebele na ko tanga ngote. Vous comprenez? Eza une importance te. Tu es apoto étalé makambo wana te awa eza émission musique. Tolobela musique ba maître Chiba bazali awa. Muke ozomona neti. Maître miel. Ah comme Uruba Rumo Kengelo. Mais Urubanga te ne patron za tête. Ngana za na batu partout. Tant patron za te maître Chiba zotala après patron c'est qui organise tout, qui gère tout. Azawana za na résidence à Mokonzi. Ngaita ma profiter pe kozala na ba matiti na biso tout na yo. Ozana charge ya maître Chiba tioko bimozwaka olinga kutu te muta comment na boete tolobela brisilité mais yo moko zela action do mona action a osala ngona banani baza ba adversaire ba adversaire te et arrive à 4 ebite kini bato bakoma chauffer mutu moko pa ko bima na ndenge moko boye comprendre musique eza musique ndule les moments où so moni paka il faut mona papa chef double revolver mbora il on est seulement convaincre ma bozo charge pour na moni pe ko ya na ope oyepe na ba chance kala mingi te mouvement zo en Afrique du Sud le bilan non paka lingo za na ki sitoni Afrique du Sud des l'autre côté ezaka ba voyage ezaka ko gérer ba formalité ya ndenge mouvement ko tambolela au convaincre pe qu'il faut bomber taper ba en mouvement. Mais papa, il y a déjà banda pe ko préparer makambo depuis ba festival eza na Bolande, ba festival à Minen eza na ba Belgique. Orchestre est organisé, orchestre eza na tout, au moins te répéter na palais il y a tout. Il y a pas ezaki na électricité de temps yo zalaki mais eye na tinda pe ba so groupe de ba louer au monango. Kala mingi te oyo ka mandande ko fungwama. Nyoso ezati. C'est à longue vitesse. Est-ce que les lots a convaincu que miel de son par la course? Il y a musique à Congo. Musique à Congo dans la course, azana belle voix, azana talent. Azana belle voix mais na bina course ya ba musique. Azana belle voix, azana talent. Na ebike chevaux soit na tient bataille à ramener quelque chose. Azana tir, azana organisé, azana vision. Ya ozala grand. Yango moni biso to makambo to yaka ko accompagner vision azana vision ya ozala grand c'est que biso to ko ya accompagner vision ane ko kisama yango ça ni na mouvement ba pesio mapaka lingomba deuxième personnalité on a d'abord confiance parce que kuti pe ba ezanga na deuxième personnalité ya réforme net ba tu do kwebo net yo bona ko zo na e na yo comme journaliste, il y a orchestre, c'est long contrat. N'est au sol pour yo mona pour ba salaire ngozaka nango gravité to bien pour ceux va proposer mon total 150 balles na internet pe ba futa ba journaliste bongo ba 150 ba fay ba 200 mais soupe ba ça surtout moni valeur notre signer contrat yo mona on est grave nzoka to bando photo makamunga na e ko sala signé par Paka signé par l'administration est vaste. Donc stratégie na stratégie. L'administration est vaste. Tu as un manager à groupe, un leader. Gérez. Manager. Gérez. Azaka kawa. Batutu batu apoto poani. Tu as un DMC Nabiso. Darnel. Vous comprenez? Azali. Gérez qui en soupe. Darnel Moitot. Bazali. Bazo gérer groupe toza vaste basege baza batutu baza mais ngana zo ya na réforme ya gouvernement ou ya na bataille supérieure poto ye bandene to ko ya na course ngo po mona ka to ye na course on le vit bien ma bataille mais depuis hier na ebi que miel de son beti pas mal de choses pas ka lingomba ebisa ma vérité est-ce que Robakisa moi eloko parce que bat baloba ngo que miel orbita musique a bien
Mais on dirait chance ezate. Chance ezanini. Soyo chance ezate mutafana na ndako munene boy. C'est musique que batu ba yoka ka ndenge zaki na maison mère to bane ko zela paye batu bazo yoka. Succès c'est un sacrifice pour avoir succès. Et là na ba sacrifice il faut offerte. Il faut des sacrifices. Ils ont bénéficié succès. Ils ont sacrifié nini pour gagner succès. Il y a des sacrifices à faire. Aza obligé à faire des sacrifices. Des sacrifices, c'est un oh, mais oh, il y a évité. Il faut apprendre un pas nanga, il faut apprendre un pas pasteur, il faut apprendre un pas na yo. Et ça, des sacrifices, multiples sacrifices, il y a vie. Quand il y a 10 jours, il y a un sacrifice. Quand c'est tout un sacrifice. Pour gagner quelque chose, il faut se sacrifier. Ah, yo yako bakisango ko sa le kobo, lo bande bien. Yo zo banga, lo ba ko sa le kobo. O ba lobi pité. Ko sangisa nzoto na mwasi. Mais ba musicien de ba kolo pité, ba kolo nzoto. Te. Kotango opesa sacrifice. Te. Nzoto ezalaka na batu pe balingi yango. Comprendre? Ba sacrifice eza comment on n'a pas cité. Magamoza nango normal, magamoza nango kimia, to forcer le côté. Bakalingoma ba série moto monaka okotaka mingi kombo ya fali mingi tango olongwaka latine ezaka maki na bato bande ko pesa pe msu ba valeur na bango to monaka frère na ya bandalunga fali pupa ezaki pona nini parce que kalama bakalingoma banda otanga kombo nete mais ezaka pona séparation na héritier ngom to senga ko sala oh moni bato belé bayaka pe bato na ba question te. Oui, ko pundoli yango eza bien. Na kotsaki ye na ba question na bino ton weyaka. Comprends? Na ba guerre d'esprit mosusu. Par rapport à la mosusu ndenge c'est Léo. Au monde a attaqué, na ko répliquer. Mais ezaka ka bongo. Tango olinganga te. Tango yazo linganga te omona penga na olingete. Mais si autant ya omona gete ezana ngoloko te to solo la pour Afrika nembe siko bona ko benga. Nembe bongisa na bino ezana ngoka bongo da fi. Mona inengo sa valeur fali bonga tel na pa kapé. Omoni nazala na seleo kolega fali. Nde na fanda na seleo na fanda na fali bongo te. Comprendre? Mais fali azape mista. Aza respect a bizarate. Comprendre? Tolinga peka te ba non abi. Vaut mieux oboya na yo mais ozo abiser te. Comprendre? Yango na biso lingaka. So ozo abiser ma to. Est-ce que ça la mabe que so abi que fierté à bandel batangi pe komba fali za mabe. Bon, eza mabe comment? Eza kutu valeur. Eza valeur makasi koza na fali na bandal. Ah, papa, eza problème sérieux. Événement, Panapoto, mon papa Sika est hier. Pour la première fois, en Europe, bon vivre événement, Oyo, maison double S, pro, et organiser mon bangé na concert. Samedi le 13 novembre 2021, sous Cana événement, à Ouana salle prestigieuse, double mixte, avec l'artiste Fabrigas, maestro, le maître de tous les maîtres, le métinois de la musique africaine, artiste Oyo, Atika musique na défaut, pour Nakopesa Elengi, à Ouanaville, ya Lyon, de l'avenir Ban. Pep Mokolo ya samedi 23 octobre 2021, avec l'artiste le plus spectaculaire de l'Afrique, Félix Wazekwa, Mukua Bongo, monstre d'amour, S-Grave, Michael Jackson d'Afrique, Monsieur Google. Après 10 ans d'absence sur scène,
Capitaine akosepelisa bino elongo na orchestre na ye culturel pays awa na centre culturel ya l'Odyssée na Lyon Piscina ekoyina mabe rumba o bokopina palado madame palado monsieur boko sentir betue ba o différence yena kolinga te babetelo lisolo eyokani cœur de bandi na yo kozala na baheritier na bandali kozala na baseleo baflamme kapaya bajordan kusa bacharli mpaka na bandali boza na charli mpaka na bino motie héritier plus kitambo motie na mwana ndali yaza natif andali te kitambo wana ezalaka kaka mais aza na bamotigo ya bandali mpe bamasa na ye aza na babinda bagerie salato bajunior na bashilwangu ya bandali seka aza mwana ndali kopwana ye ndako pona nde balobaka yo moko pona obotami na France ozala français ou congolais ya pona ne bandali kompwana yango wana nga na adoptaka bato peti na komisio mwana bandali ebele baobema ndwakila na adopta bango. Merci beaucoup Babi Gilles Mwakadi papa poto omoni Paralingomba venanga Marco Zefondo na pesi mbote Gilles Mwakadi Grèce pesa poto Mwakadi Kabongo poto Grèce pe eza poto mais bozo luka nini bozo organiser nano zwa document ya ba Grèce ya ba grec soko zuno document grec au moins te obimi teza na Schengen Paralingomba tozala na rubrique moto sala awa rubrique ngo ba répondra na vrai ou faux mais bato molaka loboko à droite parce que Paralingomba omoni tunangani teza mo Christ te teza mo Christ te bon kotombola liboko ngo bongo bo futela ngoni te to futela parce que eza siko eza derrière les deux Paralingomba et ça ara bien parce que question moi question oloba tout mais kotombola ga liboko oboyo otombola Paralingomba ebisa biso vrai ou faux album Miange mi démon est vrai album héritier watana babeto bon mututu nabika vrai ou faux obo otombola loboko vrai ou faux est un vrai album bon eza bien vrai ou faux est un vrai ou faux vrai on peut ça ba détail te ba détail te yo bito suka na vrai ou faux vrai quand après on est à détail te boso ezalaki détail olinga oyebisanga après vrai ou faux il fallait toi na ba détail c'est que déjà na lobby vrai to sauter na biso to na biso na préambile ouais parlons maintenant de préambile l'album à Sika l'album ya Sika car ndenge battre record pas ego ezoya nango malembe ezoya malembe mayembe ezate po ya ko battre record na ba te ezoya ko battre record na ba mélomane ya bonne musique banzembo mususu yaki na marché déjà ba vidéo ebimaki mais siko tozoya na ba vidéo mususu toye na fidélité zéro ya fait na biso Jano Binano que je salue à part promotion tozoya na makambo tout tozoya bandenge nini toya na promotion direct mais ba sous promotion des jeux bandits na ba télé to ya déjà na image ya ba plan convaincre que vous frappez pe Kinshasa le quoi net oyoki babina ko convaincre bino bolingi ga ba dédicace na ba émission o suka ka na mutu te molingo yo chaka mutu moko na cha mutu te na lobby que c'est à convaincre biso to moli ko ba leki ba lobby ba convaincre ba déjà o comprendre makambo eza bato basaka makambo ndenge moko te bato basaka makambo différemment okomprendre ntango bango bazobeta bazosala ya bango eza ta nzambe azopesela bango biso oza na ta na biso mpe nzambe aopesela biso okomprendre ta na bango gloire à Dieu barenie na ta na bango barenie na ta na bango barenie Paralingomba tokosala mama Afrique d'ici parce que tokoyoka ngaka na baminto tokoka Mike Lokamba lobaki tolingi Paralingomba
bati lukwebo nongo mibengi wala kwa bati lukwebo. Est-ce que en Afrique du Sud vraiment bamoni déjà que date au miel de sang à cause un événement en Afrique du Sud. Bon. Tu as confirmé les démarches, elles sont déjà en marche. Todo kende pe déjà bien. Angolo nzambe makamoto oleka bien sauf que ba Covid oyo zoyeba. Kuna ba kesu ko kanga me ko kende tozo kende. Après ba concert na biso a peso ba fungoli. To beta concert mo na Chetemba on pour présenter groupe. Na préambule album na biso. Na ba musicien le 25 pe to beta sou na la villa wana. Match football loisir na ebe raté de siko boza ba groupe ba président belé et journaliste en ligne otokoma pour tolinga to beta de match ezo compliqué manager na biso Jires azo bato okoma prêt à banane pour déjà deux fois dans cette émission sur na lobeli ngo babio il faut comme la nan j'ai déjà eu à contacter des présidents. Est-ce que et aussi la biso des fautes? La président au banane parce que ngape naza mieux placé en répondre na pe moko ya ba youtubeur. Mais sikoyo na YouTube bango ba sango nani o ba ebisanga soki jomo bonga mo pe etikenga. Mone nani? Ah nazoyeba te. Kiminga pona deuxième pe. Président na dit que ça Mike Lokam. Est-ce que vous contactez Mike Lokam? Mais sikoyo Mike Lokam na tika ko yoke même pas na mino ko bato wana. So babisanga que ça Mike na ngana Mike c'est un frère. Mike na devoir y ba respect. Mike y ba ko devoir nga ba. Rappelle na ba Frank c'était Mike Bazali. Na solo laka na bato presque tout. Ngana solo laka na bato tout. Na dam na moto bato sauf que bato bakoma osomba bato et pas bato bazana bozui na ba succès ko leka bato. Omiteki bondeko na yo auto omiteki valeur moko mutabanda ko peso déjà avant ozali. Mais gloire à Dieu pas Frank Stemai na voir na méritera ba respect na ngai et pas Mike Lokamba même et pas ya frère na nga Ken Mpiana ya ba Mpiana même pour ba ebi ke moto pas ça lokola moi ko gérer pesa moi passe. Vous comprenez? Yango moni ekendaka na biso bien na ndenga valeur. À part là loko ebisinga Mike Lokamba na oluka déjà na ebandeni na okoma auprès ya Mike Lokamba na orienté manager ba okoma auprès ya Mike Lokamba déjà pour ça la bien. Na esi to komo chité na ina tunoko question mo question est important. Soki lelo nengo zana na miel de son soki par exemple on peut cibler mutu moi ça la featuring ya musique rumba o bonana ni parade te na yete ezanga te na ko ponelo ka 3 yo bona moko choix tenga na ko chaka na cheka ya artiste na ko koma ko imposer artiste na tina ba choix na yete comprendre artiste pe azar rancunier te azar rancunier te azar na rancune ya personne batumsu ba mona onde ye na iriti watana be simba te soke simba te e koko simba mais eza doublé eza ndenge ya lingi amoni ndenge abetelaka mandoki na ye ezopousse yo na nini soki baobi double seke baotire yo non ezaka bongo la vie c'est comme ça on comprend featuring nano ete ba grand chanteur ya mboka na biso tozaka na ba grand chanteur na mboka na biso vraiment toza kaka na ebele ya ba grand chanteur. Ni tu featuring avec Héritier Watana be miel de son wata nani paka pepe accepter mbanda kuna zate adversaire kuna zate moment où il faut arriver moment où il faut arriver goya nango parce que dépasse le carrière solo dans tout monde pété moment il faut arriver il faut nanu asala nanu oyo aye oyo salami abunda nango to me ko gagner nanu valeur auprès ya ba mélomane nde tokoyeba ndene tokoya na makambo okopana yango wana. Je pense que Togomi Nasuka n'a pas opé sa message, vraiment message de l'équipe qui tourne. Opé sa message, na bateau balingara Charlie, le Pakalingo, bateau balingara miel de sang, double revolver.
baozela pe préambile mpona babika ke mikolo komika ke tia album ba juger. Bon, bato bazo juger, ba juger na bango. Baozela préambile, il faut koyo kaka komeko tia pe litoi. Toyebi ke bino bolingo balusa litoi kaka pona succès. Biso to sa le fort memela bino to memela bino muziki. Bengo mama babi pakaza très convaincu mon maki album. Tozoya ko memela bino kaka muziki. To sa fort comme c'est la bino kaka muziki. On comprend? Préambile eza na makam. Préambile eza na makam. On comprend? Na ndenga blague te. Na ndenge vraiment ya blague te. Toza bato. Musique ba jija ngo bongo. Est-ce que vous bandez répéter ka na palais to bozo pe place? Ah oza maki bato ebele ba répéter ba chebango. Ah kuto eza déjà la ancienne résidence. Bon bando mona biso déjà na se. To changer résidence, to comme déjà na ndenga se. To ye bato boulé so ye moko ye. To me ko montrer pe ba choix ata na musika. To bandene to ko montrer ba choix. Pour a eza na ngolengi makambo tu meto to poussa na par rapport ya koya ya ba musicien. Bato bamusu baomona kozwa ka to shuki sarata bato na ba ring na ba coin moko boye na ba bocage ba biloko moko wana nde osala bien orchestre eza pona bato tout toza na besoin ba porte parole toza na yo soko yebi ye otindeli biso ye oza na mutu moko ayembaka abetaka guitare tindela biso ye bandeko o to azoyoka message oza na mutu abetaka guitare abinaka aza musicien alukaka yemba asala boy aza na talent azomona place nini ya kointegre te aya komekane chance awa orchestre eza vaste eza large eza mpona bato tout orchestre oyo atouti mbandaka soki message oyo ezokoma soki oyebi ke mosala na yo eza na valeur yaka na yo tobulone na biso tosala bulo na biso na ndenge ya bien. Numéro contact ya paka parce que pour na batutu album préambile c'est Sili déjà ben bo zapper na besoin moi ba dédicace. Numéro ya contact ya bureau eza 085 22 25 200 plus 243 85 22 25 268 plus 243 85 22 25 268 obengi ozwa membre moko ya bureau aosola na yo aomeka ko orienter yo botindela biso bana ba o bayebi koyemba ba o baza na la bonne musique o eza orchestre na bino ba o balinga miel de son bo soutenir groupe oyo eza na avenir nango bien alors ya quand soutien na bino ndeko sala bien soutien ya mututu moral physiquement financière musique etambolaka bongo mais to ana besoin pe ya moral na bino ba critique na bino eyaka na makambutu biso to bangelaka ngo kutu te eyaka nango vraiment tokozala na bino tokokenda bino tokokende bien tokozala bien tokoyemba bien tokobeta bien tokosala na makambo tu na bino bien musique eza bien eza mpona bino tu badédicace badédicace na ngai na Océan Diallo grand frère propre bambote ebele na J.D. Fitoko savoir vivre na Luanda bambote ebele na mokonzi ya villa mokonzi ya villa les vie na ngai grand frère propre Abuba Masitu escalier ya suka na Luanda bambote na place ozali bambote ebele na Guerrier Salato bambote ebele na Tiyu bambote ebele na Dukure Mazono Paulo Tudilu bambote na place ozali Serge Tata Kibokolo bambote ebele place ozali bambote ebele na Odilon Swana bambote na place ozali bambote ebele na Paris nazomona Patrick Ebinda bambote ebele na Chuchu Maître Debord bambote ebele na la Patreon Barbarita Mokulu ma fille bambote na place ozali bambote ebele na Sandra Molai ya Basandra Olga Ndombe bambote ebele place ozali bambote lisusu na South Africa na King Chris Ramses bambote place ozali bambote ebele na Maître Chakal bambote ebele na Dr Kinkani bambote ebele na Kinia le patron le millionnaire du moment Kinia c'est l'homme qui arrête le temps moto fan d'ici afukami ici Afrique du Sud koleka Kinia azate le patron des patrons Kinia bambote na place ozali na South Africa bambote ebele
na Didier Cheribo bambote na place ozali bambote belé na Patrick Nialisa bambote ebele Gérard Sakombi Junior La Vie bambote na place ozali Chick Moulou bambote na place ozali bambote belé na Papa Chef Harmonia Ngenzi ma femme famille Kikani famille Ngenzi bambote na bino place ozali Tossi Satana Bamasa. Ok, merci beaucoup, c'était là Bakalingomba, je pense qu'on est là. Gilles Mwakadi Papa Poto. Wilko Risachi na pesi mbote. Ah Wilko. Je dis na on a deux. Wilko il faut comment? Il faut comment makambo ezali. Fimbu na fimbu eme ko soutenir pe atana rap. Et yoka meloka pe abamasta. Oyoka bango ta moko na moko salaka bien eko rendre nga droit au cœur. Ouais, d'accord. Robanda awa. Okota maman na acapella parce que c'est France 24. Okota na acapella, okota na acapella. Tozwa, to robanda la moko. Masa nana robanda awa acapella. Ouais. Miel de sang Hollando depuis Paris. Miel de sang Hollando depuis Paris. Donc France 24, à quoi est-il à ma belle? Ouais, qui t'a quoi trop na pesi na mbote na boss na ngai vraiment mbora misara pas possible o alo bare ko kisamaka. Wana musisa bololo donc au soda na ishimeda do telemi a blagiti. Abi prêt ambi les ade na terrain. Sikoyo boyo kapena. Ba souci, ba douleur, ba chagrin, j'ignore maliki papa okanganga na chambre no bolingo otikelanga bolingo na mesa nalia kanga moko abutu pasa bolingo koti motema ngana komio lela mama yoka ngana kokakate na belaka estoma oyo zosara motema ezali banga te andi putu mokila nzambe mbora misara mabela leta lifero pona baye bakotosa mibeko ya mborati papa na clétise basusi badouleur bachagrin j'ignore maliki papa okanganga na chambre no bolingo naliakanga moko abutu pasa bolingo ekoti motema nga na komio lelo tanse luzangi testa omemba. Merci, toza le suivant. Toza bongo, c'est notre devoir. Nana Royal Isusu Acapella. Salut la famille, ici c'est Chancel des Garbo, mélodie d'amour, un abeille plein d'énergie. Samedi olinga kinga, dimanche nasolanga ninga, Miami swetangi pona yo le vite la miele. Miami swetangi pona yo titina santi papa nexosiana mimi kagaba Angèle. Oh amour, yokangi motema boyiko yoka, pardonnanga pourquoi yo telinga face à zagi beaucoup tout kolobisanga. Merci beaucoup, troisième parce qu'il faut que tu appelles ma danseuse. Z, moi na Yolo. Moi na Yolo. Z, moi na Maître Gims. Maître Gims, c'est Chris Rams King, Aaron Misamo, Malami Kachaba. Rapidement. Est-ce que na sala ki mabe pona fanda kina ngwende na yo ngwende yango ya bolingo kedino nele na ngai moto asalinga mabe ye moto abominga seye mitsudi ya koliberanga na motambo na yo. Merci. Oh, chef. Yo benon zana koyemba te. Osuka pas miel. Bogi kalamingi te ba festival. Talara yo. Yemba ba yo ka. Vraiment, vous posez une question. Soura ya moto nzambene mutaye baka. Pona ngana yabiga na zawa. Professeur Gilles qui baisse na BCBG awa na les abeilles c'est moi. Tu m'as trahi. Léo, tu m'as trahi. Pourquoi Chris Faso, le directeur na Djoubou? Ici c'est Tolae, Riben Bangila, les vaches là.
Ramses King de Jobu kotika ngate na souffrir pour na telengana konya wala ngate kedino miele Junior Loboko Hervé Bomolo Pablo Kitamba la maison Kitams Arnaud de Koufo Professeur merci Tombert ma danseuse non ma danseuse ma pousse na déjà. Ah. Salut la famille. Ah ok. Ouais, ok. Rapidement, rapidement. Encapez la chanson. Reviens à moi, Masmouke, Papa Nali. Oyebiselanga maeme, Kedino miele moeve. Bisous kampanga, bisous saïk. Nakomi na suka, nazoko kote ko vivre sayo. Papi kande, mama. Ndegole bourgeois, Suzanne Mondele, Alain Katanga, mon ami Chris Ramsking, en direct de Jobour. Ok. Rapidement. Vidéo pression. Colonzemo Védique. Ah. Ok. Ba projet na yo ba projet ya bolingo na yo komi contraire yo décidé que tu m'abandonnes bolingo zangi nango sans lokola vraiment sans la quaterire mais sans la copingwa liboso loba tourner cette fois langue liboso boyanga tourner cette fois langue Stella ngana yo to boyana te ata bafiti bakoti bolingo yanga na yo yekomona Joe David ondira utie pas bato namona elongi namona ya des musiciens mona yoka malembe oyebele onye esalaka soki bato bayembi ifo koyaka koyeba ndenge nini ya kopresentaka bato omoi bamusicien soki baoyemba fo koyaka kopresente bango moko na moko mpo ezala na poa okomprendre na ndenge ache mboshi mpe deja ayembi bato tu base presente bato nyonso mutu moko elongi mo namona yo nde mpe héritier yeya te yo nde namona na orchestre moko eloba ye bokomba orchestre Willista OPJ l'artiste Willista na yebi OPJ namona na orchestre mo lingi na loba place namona te omonanga na les abeilles jamais omonanga papa Mbora Misara te yo za pe héritier te omonanga na les abeilles yemba doka conditionanga ya te dino miele conditionanga papa possible papa conditionanga Shalipa Kalingomba na bino lela mingi te napesika mbote na bana tu ya Panama namoni Bijou Mokabi Jika de Genève Janine Kalombo Beton na bosanité Jetou Kawata Jetou Mazula na bosanité Nicole Kawata puis Berger Manassé Matondo conditionnanga papa possible papa conditionnanga ya te dino miele conditionnanga bana ya les abeilles noko komona te batutu nyonso kuna deja si basili batutu basili kombo na ye Ngiama ada sérieux trop Ngiama longola face bamona yo Tchangu pe Ngiama awa eza grand monde fimbu na fimbu o comprendre vocal la douceur opesi mbote na bana Tchangu po Tchangu eza partout Tchangu eza grand monde na mikili boze ebele na Kikwiti na Angola na South Africa place tozokende baze ebele il faut sepelisa bango okopana ye komona Ngiama na ndenga vitesse ayeba na kokende na je malembe na ndenga douceur esala bien ok okay. Arc-en-ciel ebimaka pona kokanga mvula sheri bolingo na yo ebimisi maya miso nanga etikinga batrace na motema dadi mafungu napesi mbote nanga na dadi mafungu Shigito Galiano Mira Auto garçon Trossi
Trésor Nya on estate. Banimateur bazate, zoba danser générique. Maman. Mbote. Oui, mbote ba. Comment nani? Ya lolo misuni bino mo bo mona rat. Ya lolo zanga, on est la mona en place moro. Ya lolo uta orchestre ni yo moro lo bavon ya. Na ute paite na bandela ka papa na mboka misara ye mutab. Yo zanga on latine. Jaja, nazala ka papa na ngazonga banda bo mwana. Tela bino bo mona baspa boy. Bana fi di sud, bana kenta mboza biso to ya. To kopia bino ba biloko bolingaka. Napesi ba nyonso nganga mbote na poto biska peswa mi bino to bomem lo ka biloko abiebo c'est la préambule to quitter en Afrique ici to bukango kala mingi te double papa na mboka misara la tongo ya comment on Yepe oyaka peka maman ya les abeilles baba uta no pe placement dans la caméra ba hôtel to banga ngana uta pale na mona pale nga uti pale na mama pa papa na nga begi tika bana to dans la besoin ba animateur ouais ba animateur c'est pas bon rama moko malembe yo da journaliste oui Mbokate Boyo za talentueux. Ebigata na stilo to fanja ogoya na mwagi ndoki mowa. Wane ratarate aya. Mega ko sepelisa mokele teka face baba. Longola bonnet bamona yo to ana besoin face. Longola bonnet tikala na masque teka elongi. Vena banga botango ya pesa trouble avant l'âge yango mona batela ba mona ngotse dans ndenga system. Ozongisa na yo pesa biso biloko toke. Pesa biso. Kolia kowela te. Yoga mosala na bino koloba kuna na poshe loko te kaka manoko na leki yo katuka kwenda etiti alemboloko tempo elala tetoke yamako bendana yamako pusa kuna yamako bendana yamako pusa kuna asimbisa yo madabo na lingi na bwaka madabo na émission tosalaki il faut kotalaka bacommentaire bato mosusu balobaki madebo yango deja mpe babwakela ye azwa mpe deja zemi estce okokoya na cri mosusu te balobi histoire ya madebo yango deja babwakelaki ye mpe azwaki zemi abotaki mpe babiyebisa ye aza mayelema ayaka na makambo mosusu okokopesa biso bilengi te makambo eza lokola milinga toke kovanda kaka ya kovanda te telema mokie ya kobina kaka ya kolala te telema mokie pesa Lionel Likomba pusana liyondo makutu basanta na moboto batabansi tambo kotopia batana baso bakotomba katini mankoko toto bigidi toyaka na poso bigidi pesa bota merci tokoka mosusu makambo eza ya paka Afrique du Sud ekobukana ye aza mpe kote ya chabwala il faut yoka ye bato ya mokili nde bakojuge bango nga te bango bakomisaka ya bulo mokili ejuge na ndenge je soutien na bino fimbu na fimbu kokomisa biso kaka libanda ekende bien Ramses King bana joburu nga yeyo mayangani toke mayangani totala mizika totala tobina mayangani kotisa toke dodi ngai
ngai na bangi dodi na ndako natango nazomtonga ndako tabangi dodi na vale natango nazomtonga ndako dodi ngai na bangi dodi na ndako natango nazomtonga ndako ngai na bangi dodi na vale natango nazomtonga ndako ale betanga sima mabele na kayas mayangani. C'est bon? Ouais, Paka, Toromina Souka, je pense que dans la vraiment préparation Afrique du Sud qui est bien, dans mon niveau vraiment orchestre qui toko. Au moni, Malem Bedoma, au moni, tant que tu as la musique qui est camérée, bato ba caméra pe ba monaka, batala la question voyager, batiki pe mutu moko boye, eza po na travail na e. OK. Po na ba émission po inde mutu moko azoyemba, mutu moko azobwaka, bato ba juger que ba mema ki wana na raison. Au comprendre? Musique yango wana. Merci beaucoup Paka. Merci na bino ezala mbala suka te. Ata na ba rep tant tozonga libanda. Boyaka koyamba biso boyaka komonana na biso boyaka kobetisa biso nduli c'est l'année miel de sang aya na ya koyamba miel de sang et donc papa chef suprême c'est pour bientôt les 5 bambulo ezoya awa akoyane na makambu yo po koya okozwa ye po aza po na bino boza po na ye tokende bien mais tozwa ta nzembo moko lokola équipe mpo na mwa temps kaka émission bato mpe balingaka koyoka bato mpe balingaka koyoka oyoki bato balobi ozwi mwa benser oyoka ta nzembo oyo toyi nango fidélité zéro ata kaka mwa morceau po esala bien. D'accord, merci. Moi je vous laisse quelques minutes avec l'orchestre de Miel de Sang par rapport à Nzembo à fidélité zéro. Merci na John Lili Atala. Merci na Batutu Bolinga Rapeki Titan France 24. Tozo Tikasiko les abeilles les abeilles de miel. Moi Nzembo Rara. Merci na Fimou Peki Titan France 24. Bye. Tina papesa me afina ngao Obandela bolingo seweza la kanza kafeo Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.